akoki ma chaîne noté. Un vrai pasteur pour taoya awa pour attirer siko bateau baza na confusion bazonga na nzela. Pourtant bozo tika siko mutu moko azako se lamenter et je vous dis des choses vraies. Dieu n'est pas content de vous. Donc vous êtes plus purs que des sorciers. Voilà pourquoi ce monde siko que bato siko ba komi ko benga siko ko sala ba confusion parce que na bato baza supposé à côté ya ma Bible te ba komi côté yango parce que les gens baza supposé ba sala yango bazo sala yango te. Alors on a zo senga na bandeko toyeba kozongisa makanisi na biso sima toza na esprit d'amour. Amour wana yango ndeko avancer mboka na biso. Amour wana yango ndeko sala ke mboka na biso ekende na liboso. Alors naza ba message ebele fallait na lakisa. Ezo senga nde sikoyo bandeko toyeba sikoko fungwama. Tolinga te to kanga ba makambo biso moko ko bebisaka makambo batu. Eza susu ndengwa to komi na ta oyo Congolais fa telema pona kosala musala oyo alingi pona ekende bien. Donc Congolais ayoka biyoka yokate mutu moka discern yote. Mutu moko te azongisa makanisi no simate. Ta lokola ndeko na biso gidil oyo. Tanga zo kenda kisasa zo sunga batu. Eza la fondation na ye. Ba moyen na ye. Azo somba baba na bekol. Azo somba na batadon école. Eza ba moyen na ye. Aza na besoin assistance. Enzamba sungi ye. Aza na shop na ye pe aote karabilamba ya bien. Eza na lecton kuna bandeko bayebi. C'est une femme. Azo sunga. Siko bata modèle wana baza na besoin ya soutien. Siko soutien siko ute pa na yoka mutozola na ngai. Biso ba Congolais na ba il faut dans un esprit ya batu lokwa ba juif ba yoka naka. Même ndi awa na zoyeb sabino ke baza ba hindouisme mais à cause ya message tozo pesa bango, à cause ya bakomona ngai en tant que pasteur et d'autres chrétiens o ya ba indien ba komi ko ya ko za ba espace awa. Bazoteya l'évangile bazote à Jésus-Christ de Nazareth et nazoyeb sabino tant bayaga awa ba vandi pezo sola avant simba bible kia sukoli maboko na ya simbi bible parce que monango la livre moko sainte mais ce que biso sikoyo bino boza ba bible bo vandi na bino na ebité donc nzamba sunga yango nazo senga na réflexion ba congolais bo ba ko réfléchir na oti ko tia nzembo mwana wana bomoni pourquoi mwana wana ba yinela ye pourquoi mwana na ba lingela mwana wana bu basi sa vie na ye à cause ya négressible album no salaka succès album no salaka succès ba comment obenga mwana na ba comment obenga ye étoile du nord alors toza na Christmas awa nazo fungola ligne mutu aza na besoin apesa tabandeko Christmas abinga pesa ta 3 personnes Christmas na happy Christmas ngamona bandi nazo pesa merry Christmas c'est pas moi na Cindy happy birthday na pesa susu merry Christmas et pas ya Coco Harris merry Christmas et pas ya Manaka hollandais et sikazali na Hollande kuna bandeko bazana besoin batala makambo a komeza très important bokoti na Facebook na biso les amis de Welcome TV ou bien bokoti lisusu na Welcome TV ou bien na bienvenue welcome bomona makambo ya komi alors ndé na lobike linezana bengata 3 personnes pesa bango ba merry Christmas na yo parce que tozana tango ba feti to ba ko sepela eta ke ba congolais yana lobike en tout cas bandeko na ngai tozana ba espace awa boya boza ba espace na bino boya oza na besoin eloko na bina pesi na che afwa donc demi prix pendant 3 mois donc à partir de janvier décembre janvier février mars donc 3 mois wana bon futa afwa donc eza promotion na zo sala ka pona ko aider culture na pesi sous merci et pas ya pasteur Pierre na soutenir ndongo benga nzambe vraiment pambola yo merci pas bandeko bazo benga pona ko soutenir nga à chaque fois que Dieu vous bénisse à chaque fois au bozo sala o no si bozo sala wana nzambe akoyeba ka ko kanisa bino yango nazolo baki na natanga appel au mot rapide awa en attendant de ko so ko benga obengi na yo opesi batu ba merry Christmas les a ouvertes obengi mais en attendant natanga eloko rapide oyo et komamaki à partir ya Kisasa donc message moza très important awa barbi que on ne fabrique pas une révolution puisque personne l'avait prévu en Tunisie sur les réseaux sociaux ou en île de Gorée. Les députés irresponsables de l'opposition qui ne respectent jamais les lois et les institutions de la République, mais qui demandent le respect de la Constitution, tels que Eve Bazaïba, Franck Diongo, Martin Fayoulou, José Makila,
Deli Sesanga, Sami Badibanga, Olivier Kamitatu. Ils sont partis au Sénégal sans l'ordre de mission. Donc, ils ne respectent jamais les lois de la République, mais ils demandent au président de la République de respecter la Constitution, étant qu'il est encore en plein mandat. Les G7 n'ont pas quitté la majorité présidentielle pour les biens de la population, mais pour les propres intérêts et les postes du président de la République. On ne fabrique pas une révolution puisque personne ne l'avait prévu en Tunisie. Et en Libye et en Syrie, au lieu de la révolution, il y a les chaos. C'est d'après notre frère hollandais Makuka, grand patriote, kabiliste et lumumbiste. Nzambe apambolo esikezali moni bandeko yo bake na mission na ndenge na bango sans coup de autorisation pour na koluka kwa kosala ba soulèvement na Kisasa pour na bazwa force na pouvoir aussi longtemps que mandat chef de l'état ezala ngoti na décembre les combien ba date bino bolobi wana siko bango siko bazokende bazana souci ya peuple congolais te na lobi ba kawo oyo esalami na Tunisie ba kawo esalami na Libye bazomona ngote. Ce sont des gens oyo bazana besoin kaka ya bazwa kaka poste wana ya présidence wana. Donc batu wana siko baza batola na bango alors nde nazoloba ngala zopota partout parce que nazana besoin na réveiller communauté na biso que ndenge za awa la loi eza loi. Et na limite mutu moko na kati na Angleterre awa ba distraire ba kene na troupe wana ba okende parce que nde na ba ke loi ebimi mutu to akosala moi trouble muke ba kopesa 10 ans na likolo. Biso na Londres awa nous sommes déjà d'accord au dialogue. Il faut dialoguer pour amener la paix dans notre pays. Tout à l'heure, on a quatre na Béni, batu bazo kufa kuna c'est ça. Oh baza ba semer de troubles. Oh bazo luka ko distraire biso aussi longtemps que tous on a besoin de solo là pour na ko arranger. Yango na yosenga siko be biso ba congolais tous on a disposé pour na ko yeba ko zongisa mboka na biso na culture na biso. Voilà siko yo ndenge tolobaki la semaine passée culture na biso ndenge bongisa mboka. Bande ba benga ana ndai bino très bien. Bolbaï que to celui mboka na biso zonga sima parce que tozo qui peut culture na biso ezo senga ke tant likambo ezali to vanda ensemble biso moko to sololi yango na culture na biso donc tant culture ezo senga ndengo na so to zongeli likambo ya culture wana que lorsqu'il y a un problème on se met à table on se parle tant to solola eza culture na biso au monde mboka na biso ekene nango liboso ba divergence amike e ko sila lango. Alors, bolanda ba image na chakiwana bomona makambo zoleka ndenge miselo sa mboka nzambe apambola bino na ina bike afras pendant 3 mois na mutonyo so akota. Que Dieu vous bénisse. Amis téléspectateurs, amis auditeurs, encore une surprise, le président de la République passe son micro, il veut parler. Vijana wa mama wa baba wazee wa Rutshuru, jambo. Naona watu wangu wanataka kunipeleka Kiprovince Central. Hawataki kusalimiana. Mara ya kwanza nilikuja Matebe mwezi ya 8 ya hii mwaka. Nilisema nitarudia Matebe kwa ajili ya kuinauguria Central na nimerudia. Nimerudia Matebe kwa sababu moja kubwa pia. Ni kwa sababu Matebe iko na historia ndani ya nchi yetu. Guvernera amewakumbusha ya kwamba kuko vijana sio tu wa Rutshuru, vijana wa Nord Kivu na maprovinsi ingine ambao walitokaga Matebe na mguu hadi Kinshasa kwa ajili ya liberation ya nchi yetu. Nataka niwashukuru watu wote ambao wamehusika na hii project,
wapartenari wetu wote, hasa vijana ambao naona mbele yangu ambao wametumika usiku mchana kwa ajili ya hiyo project. Nataka niwakumbushe ile ambayo nilisema hapa Rutshuru miaka 2 imepita. Niliwaambia vita ilikuwa imemalizika, na baada ya vita tutaanza kujenga. Safari ya Matembe ni mfano wa ujenzi ambao nilisema tutaanza kufanya. Lakini ili tuweze kuendelea na kujenga, sio tu Rutshuru, lakini ndani ya province ya Nord Kivu yote, tunahitaji kitu moja ambao ni kubwa sana, na hicho kitu kinaitwa amani. Nyinyi watoto wa Rutshuru, Matembe na Nord Kivu, mnajua maana ya amani ni nini? Na kuna wale ambao leo wanaanza kucheza mchezo ili amani iweze kutoweka. Ninataka muendelee kuwa imara, muendelee kuwa macho, ili amani ambayo imepatikana na ambayo tuko tunaendelea kujenga iweze kuwa amani ya kudumu. Leo tunainogire barrage ya Matembe, ni ya kwanza. Huko mabaraji 6 ingine ambayo tutajenga na waparteneri wetu ndani ya hii province, na ninajua ya kwamba bado kuko mambo mengine mingi ambayo tunatakiwa kufanya ili tuweze kuleta na kupatia makazi vijana, ili tuweze kutengeneza maji yetu ambayo ni mbaya sana. Mwezi ya 8 nilikuwa hapa, mwezi ya Desemba ninarudia, na kila nikikuja ninakuwa ninajiuliza, huyu gouverneur ni mtupe mulaka au nifanye nini? Lakini tutaendelea kutumika na province na gouverneur wa province na ekipi yake, ili tuhakikishe maproje yote ambayo tuliahidi tunaifanya. Hiyo ndo kwa kifupi. Mulisikia Kiingereza, mulisikia Kifaransa mrefu. Nilitaka niwasalimie na niwaambie asante sana na Mungu awabariki. Chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs, voilà une surprise dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le président de la République vient de surprendre la population ici en s'adressant à la population. Vous avez tous suivi qu'il avait promis au mois d'août qu'il reviendrait pour inaugurer la centrale. Il l'a fait, il est revenu au mois de décembre. Il est là. Parce que Matembe a toute une histoire dans ce pays, surtout les jeunes de Matembe qui avaient fait les pieds de leur village jusqu'à Kinshasa pour libérer notre pays. Ça ne s'oublie jamais. Alors il a remercié tous les partenaires, surtout les jeunes qui travaillent dans ce site. Il a voulu rappeler qu'il y a 2 ans, il avait dit que malgré la guerre, il continuerait à construire ou à faire le développement. Alors, pas seulement Matembe, mais tout le pays également. Tout cela à cause de la paix. La paix a été rétablie. La paix sans laquelle la construction de Matembe ne serait pas possible. Alors il a recommandé la vigilance à la jeunesse et surtout à la population. Et Matembe est là. Il y a d'autres barrages, 6 au total, qu'il faudrait construire encore. Et le président s'y appliquera. Voilà. Le président de la République se trouve en ce moment. Il s'est dirigé vers la centrale, où il va couper le ruban symbolique pour lancer d'une